déjà vidéo à
Jean-Baptiste, il faut à la fin qui a présenté Christ. Amen. On appelle la télé na pokwa lelo. Na présenté biso moté ya pokwa lelo. A des fois moninga dîne. Ya ko présenter moté. Amen. Alléluia. Et sans plus tarder, la zone va moté ya pokwa lelo. Et moté ya pokwa lelo azango ma papa kati na biso. Amen. Moté ya pokwa lelo. Azango visionnaire ya musalo. Moté ya pokwa lelo. Azana bana oya pimisa pe lelo bazosala musala. Est-ce que ozoni ngo na ya pokwa lelo? Otangu kosobe bisa no ke vanele na vie. Amazone kana pa na nambela maboko.
tokisa biso place à kovanda. Nalingi totanga na maloba nzambe. Avec beaucoup de respect. Yo toza kovanda telemi. Você que está sentado se coloca de pé. Toyeba na koanoke parole. Para nós honorar a palavra de Deus. O exact Cristo. Que é Jesus Cristo. Balekte basuki biso. Bajubiso mokanda na évangile selon Marcos. Na chapitre na yango 4. Versículo 4. Tozobanda na 25e verset. 35 pardon verset. 35 perdão. Tokokita mwa moke. Vamos descer um pouco. Ndeko akomi. Chegou por ler. Akoki kosunga église na lecture. Marcos chapitre 4 verset 35 nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Il le réveilla et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, menaçant le vent, et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. C'était mouche. Tobeteli maloba te mabo. C'est une parole de Deus. Tokangeli kizambe Fechamos os olhos. tobondeli. Oremos. Kolo topesi yo merci. Po yo pesi biso pokwa moko malamu. Yesu yondo yebaki programme oyo wuta l'éternité. Qui na semaine oyo obanda le mercredi ti le dimanche qui est juste bayengebe bana pe basali tokozala ensemble kati na bo esika po totombola kaka ya yo gloire tolingi toyoka yo Kristi po yondo za parole Bible se libotebika nalingi nazala communiquer na interprète afin que tu puisses un message moko parfait église et yamba yango na kimia nyonso abora la parole et fanda kimia na obéissance ya kombo na yo ne ainsi prier to sambeli pe to lobi amen amen to beteli nzambe maboko la monakota na message nalingi na respecter baparole tozala bango awa lokola basali na nzambe nazomona papa na naza awa le révérend pasteur Gabi pasteur Gabi azana mi papa nanga na musala oyo nzambe apesi biso mpe aza mama oyo abotinga po nakobenga ye noko e eu vou chamar de tio. Nayebi ke présence na ye eza penza lipamboli mpo na biso. Eu sei que a presença dele é uma bênção. Atamboli ye moko te. Ele não andou sozinho. Namoni aza na basali na Nzambe. Avec beaucoup de respect pour kokolekisa bango liboso. Com todo respeito, podemos levar aqui à frente. Ntango protocole azolekisa bango tobeteli Nzambe maboko. Mpe na droite na ye nazomona moto Nzambe le pasteur Fabrice. Ye basali pamboli mpo na biso. Mpe na suka kuna tozomona engambe mobali toma ya nkolo Yesu Eva Samuel basali pamboli mpo na biso na pokwa lelo église avec beaucoup de considération nalingi tosala kaka exercice moko Bible lobi bazomérite double honneur
Que na gauche nanga. À minha esquerda, Nazomona servante de Dieu. estou a ver serva de Deus, Maman na biso nana. a nossa mamãe Nana. Yazo élevé na communauté à Yeba. Ele pertence à comunidade Aza de Deus. peza mosali na nzambe Ele aso. é servo de Deus. Alors na ligne qui se telema. Poto de ma bassin na nzambe to beti kaka nzambe maboko. Poto ko respecter pesa sa bassin na nzambe. To beti nzambe maboko. Tika nzambe maboko la yo. Ofandi na kombo na Yesu Kristo. Pesa na litoi. Dei o seu ouvido. Pour la continuer le message. Vou entrar na minha mensagem. Bisika totangi maloba nzambe. Onde que acabamos de ler a palavra de Deus. Marque azoyebisa biso boye. Marco está nos dizer Que Yesu Jesus akoti na bwatu na badisiple. Jesus entrou no barco com os discípulos Po batraverse na ngambo mosusu. para atravessar no outro lado. Mais pendant bazotraverse, Quando estavam atravessados, ibabi mopepa makasi eyaki. havia muito vento Pe mai ebandi kokota na bwatu. e a água começou a entrar dentro do Mais barco. pendant mai ezokota na bwatu, Quando a água entrava dentro do barco, ibabi Yesu azalaki na position kolala. a Bíblia diz que Jesus estava em posição de Mai ezokota na bwatu, a água entrava dentro do barco, mais ye aza na position kolala. mas ele estava em posição de Mais ezokota na bwatu entrava bebe. dentro do barco. Mais Jésus na position kolala. Jesus em uma posição de dormir. Bible lobi A bien. Bíblia está clara. Adi kusate pe mutu na ye. Ele pegou no fio e colocou sua cabeça. Pendant mai ezokota, Quando ela entrar, mais Jésus na position kolala. nós Jesus em posição de dormir. Nde badisiple Os discípulos, babi soki totiki boye tokokufa. se não deixamos, vão morrer. Mais toza na mutu moko awa. Mas nós temos alguma pessoa Po tokende tolamusa ye. que tem que lhe fazer acordar. Alléluia église. Po tokende tolamusa ye. Tem que lhe fazer acordar. Nde bake kolamusa Yesu. Foram acordar a Jesus. Balobi maître. Será mestre, Yo ozolala. tu estás a dormir. Mais awa biso tokomi na bisi. Mas aqui nós temos um risco. Tokoki kopende bomoi na biso. Podemos perder as nossas vidas. Po mbonge makasi. Porque havia muita grande onda. Pe ezopermettre kama ezokota na Nos bwatu. permitia a água entrar dentro do barco. Yo folamuka. Nós temos que acordar. Nalingi nayebisa église boye. Eu quero dizer na igreja, Pendant mai ezokota na bwatu. quando a água entrava dentro do barco, Mutu azalaki na position kolala. só tem a posição de dormir. Eza kaka Yesu. Esse é o Jesus. Yesu mwana Maria. É o Jesus filho da Maria. Bonzambe lalaka Ele kende. não come errado. Nzoka Yesu. O Jesus, Abandi deja kolobela. ele já começou. Pongi moko kolala na kwa. O sonho que ele vai dormir na cruz. Abandi kopose la base. Começar a dar os exemplos. Ya pongi oya kolala na O kwa. sonho que ele vai dormir na cruz. Ya mwana kwa tufolala. Esse no barco tem que descansar. Pendant tempête ezobeta. Quando o trompeta tocava, Bibeli lokola na kata Yesu ibitaza. como ele é divindade, Bebe azalaki na kobaka te. ele não temia. Po avant création. Antes da criação, Ye ayebaki déjà tempête. ele já sabia trompeta. Na état éternel. Na eternidade, Avant nzamba bano créer. antes de Deus criar, Toza na 5 éléments. nós temos 5 elementos. Toza na molili wa esimbaki mokili mobimba. Tem um escuridão que pegou todo mundo. Tozalaki na esprit oyo tobengi le grand Elohim. Tem um espírito que foi chamado grande Elohim. Mpe tozalaki na mopepe. E aqui há ventos. Oyo bande kopermettre molimo bana kosemouve likolo ya mai. Permitia o espírito para se mover em cima da água. Mpe tozalaki na mabele. E tinha terra Oyo ezalaki support na bango nyonso. que era de cima, embaixo de tudo. Wana avant nzamba bano créer. Antes de Deus Les criar, 5 éléments wana ezalaki bien aimé. 5 elementos. Mai na mabele nzamba créer yango te. Água é Awuta nango na état éternel. ele vem quando ele Yango bazobenga l'éternité. estão chamando eternidade. Yango pendant bazotraverse. Quando estavam atravessando, Malgré tempête ezobeta bwatu. fora a tempestade, Mais divinité. Ya yebaki tempête. Avant bana kosala mokili oyo. antes de criar o mundo, Nde azalaki na kina. ele estava muito em paz. Po ayebaki déjà dimension na ye. Ele já sabia a sua dimensão. Abandi kolobela pongi wa kolala
avant Yesu là. Antes dele, Divinité quoi? a divinidade tem que sair. Esprit côté la carte à Marie. O espírito que entrou dentro da Maria. Tant que esprit divin. Quando o espírito N'a pas divinité. a divinidade, Mais Yesu là il faut. aí Jesus descansou. On parle de divinité sur lui. Quando a divinidade À está, quel séjour de mort? ele foi no N'a quel séjour de mort? foi nos dias N'a pas trois mystères. somente os 3 ministérios. N'a pas la scène à prendre. Talvez 5 N'a horas. pas la ligne de tourment. Talvez N'a pas la ligne on va mettre à pure. o não. Mais tant que divinité divine, Quando a il y a divinidade, quel scène à prendre. ele foi no centro de Abraão. Ici quand héros croyant basalaki. Onde os irmãos estavam. Abandi koyebisa bango. Começou a me dizer, Que j'ai vaincu le monde. eu venci a morte. Ici quand Daniel, Onde Daniel, Job, Jobes, Joseph, José, David. Davi, Ici quand bazalaki na Jacob. onde Deus estava. Abandi kosolola bango. Começou a conversar. Que j'ai vaincu le monde. Eu venci a morte. Dans la chave ya mwana zwi. Aqui a chave. Oh mon Dieu, soit qui ne jamais de O diabo vai. Wana Yesu atikali na croix. Aí Jesus ficou na porta. Alali porti de levé. Meu sonho. Azotela baya kosoye. Bakende kote na tombe. Na divinité. Ye na se na bras. Eles estavam no centro da casa. Azosolola. Conversando. Tango asisi conversation. Quando ela acabou a conversa, Des fois il y a koseko sa toko ala teki. ele tem que vir refazer esse favor porque ele Après ça bombo. para dar a vida. Même Jean-Baptiste. Mesmo João Batista, Mutu apesa ki bateli. a pessoa que vai dizer, Eza Yesu mwana Maria. é Jesus, filho da Maria. Eza divinité te. Não há divinidade. Comment on m'appelait? Porque aqui na terra, Jean-Baptiste. João Batista, Est un père à Jésus. como pai de Jesus, Pour t'attendre à baptiser sa commande. porque o pai é que dá Impossible moi après ça va pas battre. é impossível filho da batismo. Pour Yesu akonta na se. Para Deus, Faut Jean-Baptiste a baptisé ye. João Batista tem que lhe batizar. Mais la dimension. Mas na dimensão C'est Jésus le Père. é Jesus Cristo. Pour y ensemble. Que ele é o pai. Pour y ensemble. Ele é o Pour pai. y ensemble. Pour y ensemble. Pai. Mokolo wana. Naquele dia, Na kati ya Eden. ele, Tangu double ekoti. quando havia confusão, Banyama nyonso bakima. os animais fugiam. Mais eza na banyama mibale. Os animais bango bayeba nzambe eram Deus. babi toza faible E se nós chamamos, tomoni mokili bomba biso não queremos que o mundo tomoni bato babomba biso me mposala biso yo ndo bomba biso seres maus. po yo ndo oza mokili Você que é criador. nalinga tour d'église Eu quero perguntar a Deus, soki nyama se animais azoreconnaître mokolo na ye para reconhecer o seu pourquoi pa ye ozoreconnaître moto akela yo te você não reconhece que te criou. eza kotuna Isso é pergunta. soki nyama azoreconnaître Se o animal está, amoni monde bomba ye ele não quer que o mundo amoni basentime bomba ye mais azonye pa mokolo na ye ele botou no seu dono. abi toyo bomba biso Diz que não vieram para me matar. bazalaki ya mwasi na mobali Era casado. ntango oza basi bango Quando Deus pegou, aponi banyama mibale o filho dos animais, azwi poso ya nyama mobali pegou o pele do alatisi adam vestiu Adão, azwi poso ya nyama mwasi pegou da fé. bobanda bazalaki na kati ya jendelebe Quando ele estava dentro do céu, babandaki komona porte jendelebe eles estavam me ntango bakine sobali quando tem amor, nde efongoli bango porte eles abriu o epimisi ada libanda jendelebe saía não, azalaki digne ta kofivre su na kati ya não jardin era digno de viver entre eles. ozambe Deus, abandi bisa koloba mystère na sang ele começou a falar mistério do sangue, abandi kopose base começaram a posar o
et protégeait Israël. protegeu Israel. Na kati Égypte. Dentro do Egito, Ministère de la kati Jacob. dentro do ministério do João Belém. Mais Israël, Mas Israel, allié nyama ya 4 pattes. ele comeu um animal que tinha 4 pés. Pour besoin de tabato meme. Ele, por pegar um Asa na 4 pattes. ovelha, tem 4 pés. Pe mamela makilate. Não beberam sangue. Ba mo bakila ba tena leto. Eles meteram na Mais église. Mas a igreja! Église. Yo était église. Só vem como On est nyama de pattes. não comece Parole là qui sont. palavra que vestiu com Yo on est nyama de pattes. comece animal. Pe mamela makila ye. C'est Christ Jésus de Nazareth. Lokola matena kwa pola yo. Yende le vetan la yo. Lokola sopa makila. Na petisi na ligonda la yo. Na pokwa le lo. Na vyo bana la yo. Jésus. Memi na limota. Moko ta kosopa makila. Na kata ndaku na yo. Milima kosopa makila. Na petisi yango. Na petisi yango. Moko ta kosopa makila. Makila na Yesu. Et sans protection pour la vie. Pour la bande à la vie. Pour la libota à la vie. Pour la famille à la vie. Pour la dame à la vie. Il y a beaucoup de ça dans service à 5 cents. Il y a combien de choses de cas comme la Makila. Mais sans madame ministère, on a la chapelle. Deus começou esse mistério dentro dele. Et puis ici à la Libanda, Criou Adão fora. mais l'Égypte est protégée d'Israël. Deus que protegeu Israel. Et il y a compris sa vie dans la carte église. Israel é vida na igreja. Bethel a servi beaucoup. Bethel a servi beaucoup. Bethel a servi beaucoup. Quand on a compris ça, Quando estavam atravessados, Yesu alikuwa na 7 disciples. Jesus tinha 7 discípulos Na kata pote. dentro do barco. Azo traverser kama mosusu. Eles estavam atravessando. Mais na 7 disciples. Os 7 discípulos Nazo mona chiffre 7. estão em número 7. Samba badiko na chiffre 7. Começou falando sobre. On nazo mona les 7 charniers. Hoje tu havia 7 chaves. Nazo mona les 7 esprits. Tu havia 7 espíritos. Nazo mona les 7 semaines. Tu havia 7 espíritos. Comme on a les petits dimanches. A partir de segunda até domingo. Nazo mona les 7 étoiles. Tu havia 7 estrelas. Nazo mona ensemble. E por isso Deus. Como que vês a la O sauveur? mundo sempre sabe. Comment ça la marche de 7 personnes? Tem que fazer. Pourtant, on a suivi. Quando Samba soma na likolo. Akonte na silence. ele entrou. Abanya kono wa lisusu te. Ele não estava fazendo. Kona kata ada. Na soma na image peke sa place. Eu também imagem Image c'est Christ. Olha aqui. Alors je suis la lumière du monde. Quand nous se sommes islamisés dans la vie. Tudo foi feito no Mais céu. ressemblance c'est le Père. Semelhança é o Pai. Quand vous allez tomber, Quando Adão caiu, samba regretta. Deus lamentou. Abi Paul nani na sala ki mutu. O que eu fiz, pessoa? Paul na biloko nyonso nzamba sala. Todas as coisas que Deus criou, Eloko nzamba sepela na mo. coisa que Deus Koleka mutu asate. não ultrapassou a pessoa. Paul nakata mutu. Porque dentro da pessoa, Nazomona esprit. estou a ver espírito, Nazomona esprit. estou a ver espírito, Nazomona esprit. espírito. Mais nakata na esprit ça te. Mas dentro do sangue tem espírito. Hein? Paul nzamba créer mutu. Deus Ami criou. nous faisons l'homme à notre image. Eu faria o homem pela minha imagem. Ma belle pessimie prête. A terra deu o quê? Ma pessimie prête. A água. Peña à côté cet esprit. Ele fez Pour esprit sont où de la carte d'Aka. porque eu estou vendo. Il y a un deuxième Adam. É possível. On devait lui chercher de Nazareth. Jesus fez Dans voyer, quando vem. la journée. Ele tem que dar no Jordão. Pour apposer ma colonne. Tem que colocar. Mystère à prendre à Adam la colonne. Esse Ça va sur le bébé. Deus Père à son mal. pegou a água. À côté cet esprit. À ça, il prenait Adam. Alors, deuxième Adam. O segundo Adão, Dans voyer. quando vem, Dans l'âge de 30 ans. a idade dele Pour apporter la journée. tem que entrar no Jordão. Ma colonne peut poser ma bébé. O seu espírito tem que Pour tocar. mailler ma canachot. A água tem que subir. Père esprit pour y aller avec la colonne. O espírito tem que ir no seu ombro. Et ça va casser. Mange des pommes. Na âge de 30 ans, pour la journée. Na idade de 80 tem que entrar no Jordão. Pour premier Adam. Porque o primeiro Adão,
L'esprit est sombre dans l'image à colombe. Pourquoi il y a Adam? Jean côté la silence. À son côté sous pour la paix. Pour arrêter ma casse. Avec bouton dans la salle. On appelle cette domination. Mais pourquoi ça là-bas? Ça va se voir l'alcool. À côté de la silence. Zamba lo va discuter. Mais vous ensemble. Et bandi sous koyoka. Nathalie Abel. Quand on passe le sacrifice, il y a offrande même de voler cahier. Deux fois ensemble de l'eau. Abi cahier keba. Namoni lissumu eteleli pembeni na dabu. Mais soki kozala se convaincre yango. Longa lissumu wana. Deux fois ensemble eyokani lisusu. Mais comment des à la sauver? Sambe lokola fanda kala chiffre. Asala marche na 16 personnes. Avani kotabu na Abel. Ayena Noé. Ayena Abraham. Ayena 4e dispensation. Atabu na Moïse. Na 5e na somo na Élie. Na 6e Jésus. Apesi autorité. Apesi domination. Ya ko dominer le bébé. Mais t'as qui na Abel. Marche prophétique. Mystère à chiffre 7. Il y a un moment dans le mystère à chiffre 7. Ministério número 7. Et bien, il va chiffre 7. Muitos falam 7. Tout non sera parfait, non. Porque tudo é perfeito. Chiffre 7 non sera parfait. Não é tudo perfeito. Pour la seconde Abraham. Sobre Abraão. Azaki na bana 8. Tinha 8 filhos. Aboti Ismaël. Nasceu Ismael. Aí aboti Isaac. Nasceu Isaac. Fils de promesse. Filho da promessa. Et aboti bana 6 na et 3. Nasceu 6. Après la mort de Sarah. Depois da morte da Sara. Mais la promesse en 24 ans. Promessa de 24. On s'en va penser à Abraham. Deus deu a Abraão. Quand on s'en va sur la marche naïe. Quando Deus caminhava com ele. Les 6 fils à qui pour Bazaki na bénédiction. Os filhos não tinham bênçãos. Pour la 424 na somona les 12. Porque estou 24 para ver. Ça va dire composer ma base. Deus começou a. Il y a les 12 tribus d'Israël. 12 tribus. Dans les 12 apôtres de Jésus. 12 apóstolos. Si quoi Abraham a bâti ma cité. L'Italie a 24 promesses. Fora de 24 promessas. Il y a un commandant Ismaël. Começando em Ismael. Naba na 6 apôtres qui n'a que toi. 6 filhos que ele nasceu. Azali n'est pas pour la compétence à côté. Ele não tinha bênção para Pour dar. Banzaba yeba qui va na wana te. Deus não crucificou. Mwana usaba yeba qui. Filho que Deus fez. Ezali Isaac. Isaac. Il y a des fils de promesses. Ele é filho da Saba yeba. Mon pépéni me si babina. Qual é a tempestade que pegou a sua vida? Yesu atelemaki. Se levantou. Ayebisi mo pepe banda kinya. Disse no tempestade. Na mai. Na mo pepe to siye. O vento é o. Yende samba to waka. Ele é que o Deus. Yende samba zakati na kada vich. Ele Deus está dentro de você. Soki ane paske. Se ano. Mo pepe mo ko si ba devina yo. Ele pegou a sua Me vida. ane oyo. Este ano. Sambo apesi na ministero. Yaske ko gloire. Na pekisi ya mo la vida yo. Soki o se para ki na passer. Mais la tante mo etikali. Quand mo la fin de l'année. Sambo banda ko se ki sa yo. Sambo banda ko se ki sa yo. Yo banda ko se pera. Banda ko se pera. Banda ko se pera. On commune na bien les deux. On va la penser monsieur qui que. Sambo ko se ki sa yo. On va la penser avec le
Et ça va comme ça, on va ça. Et as coisas que eles fazem. Mon père béni, merci, bien-aimé. Qual o vento que te tocou, meu amado? Na sua casa as pessoas sempre ficam doentes. Qual é o vento? Para você comer carne de vaca. Sua barriga só verdura. Deus fez carne. Para tu e eu comer. Para tu e eu comer. Mas você nem sabe. Que negar isso. Malgré mon pépé, mais à comment la destinée? Malgré mon pépé, Yesu a comment la destinée? Yopé année passée, mon pépé a abandonné la vie. Comment on a évadé comment? Évadé pour réclamer la vie. Évadé pour comment on a évadé. Et donc, oui, ça va te passer la personnalité dans le monde, même dans la nation. Mais le corps ensemble est la mission. Asala qui est le corps. Des hommes ont perdu ça qui vont faire comment là. Dans le monde, dans le monde de Dieu. Dans le monde de Dieu. Alors, quand qui vont jouer ça là-bas. Yo, qu'on soit yo. Pour la cantine à yo. Dans ce monde prophétie. Viens vous faisant lier la prophétie. Viens vous tout. Et parler de la prophétie. Impossible à corroborer si mal. Impossible à corroborer. La prophétie de quelle finale? Le corps a dans le conquis habité. Ça va compter qui ça va péper on a. Et pour atteindre les dames qu'on a yoté. Pour qu'il a calé. Dans le conquis habité. Encore pas qu'à destiné. Le coup a traversé qui? Il peut traverser qui? Au long de l'année 2020. Au côté de l'année 2021. Chelsea. Au long de l'année 2020. Au côté de l'année 2021. Malgré mon peuple. Malgré mon conquête. Malgré ta pète. Mais ça va ça continuer. Le coup a traversé qui? Il peut traverser l'année 2021. On ne voit l'année 2020. On continue à 22. On a l'année 2020. Mais l'homme a dit qu'il est le mais l'homme a Christ est Jésus. Ça me lève à quoi? Le corps a savait qu'il a eu la caille. Il a pas traversé. Le corps a eu traversé. La ligne appelle son prophétie pour la sélection. Allah la Nicolas la ligne des églises. Le corps a eu pas de la tribu de Juda. Le corps a fait pas de la tribu de Juda. Il y a un famille. Comme la quartier sur compagnie. Même sur côté Kaka. Même dans le pont au vent Dakar. Pas qu'on Kakolia le fait. Pas qu'on Kakolia le fait. Pas qu'on suit ma commerce le fait. Pas qu'on suit ma santé le fait. En veillant de très beau le jeu de l'endorme. Nem via aquele grupo. Quando ela entrava no barco, ele estava vendo. Ele veio do água. Como estava entrando.
estava a beber água mesmo. ndenge ozokota Conforme estava a entrar. mopepe eza nini O que é o vento? mpo na kela kosilisa Para terminar, mopepe eza nini o que é tempestade? totampete eza nini O que é tempestade? tombonge eza nini O que é tempestade? mpo ezalaki barriere Era um mpo obstáculo jésus akoma na ngambo te para Jesus não chegar eye koapeshe ye leleme Era para mpo akatisa ngambo mosusu te para não atravessar. mopepe eza nini O que é o eza tempestade? baproblème leleme É o problema. tampete eza nini Tempestade é o eza makambo ezokomela yo as coisas que estão eza baréalité ozolekisa eza molini moko etufani mpona koli na yo não tem mais na quelle nuit Estou a levantar. comme ce jour-là sango aza kati na nga sango atomaka bini natelemi na option na ye nabandi kopekisa mopepe nyonso balatu nabandi kopekisa mopepe nyonso pauvreté nabandi kopekisa mopepe nyonso lese nabandi kopekisa mopepe nyonso ya mabete imitu yo tosiki bo bisiki okende koyeba te Onde vai, não sabe. bapeti moko intime Os gastos que. eza tampete esimba binano Esse aí tempestade que pegou a sua vida. ata mobali akokoya Homem pode vir. abike lelo Diz que hoje. mpona mona libota na yo O vestido que vê me aopesa mbongo quando vai das costas. ndenge okende okomprendre te Conforme que ele vai, você não vai entender. eza mbonge É tempestade. eza mopepe É tempestade. impossible yo sepela É impossível você estar. bato baza proche na yo As pessoas estão vendo. bazofifre mokoka ye Eles estão vendo uma. bazolia bazolata bien Eles estão vestidos tão. baza na eskele bakofite Eles estão me vestidos. yo mawa na mawa Mas você sempre. yo nano sepela te Você nunca ficaste feliz. atotie babote Pode se embelezar. atotamboli Pode andar. Eu mesmo hoje. Homem velho. me lokola mopepe esimba yo Mas como a tempestade tocou a sua vida. luka Nada. luka Nunca mais. ozoluka bana Estás a procurar. me bana bazoya te Mas o Chico. mpo na kati ya vi na yo nazomona tampete opese Não vem tempestade. ato bandi na 100 000 kwanza Onde começa a se. lobi okozozala nini Amanhã vai mpo tampete ezolekele avansima na yo o natelemi na kombo na yesu masiya tampete nyonso molili osimbaka finesi na yo osimbaka libala osimbaka bana osimbaka avansima na yo ozosala yo kende liboso yo ozokenda kufa napekisi yango napekisi yango napekisi yango ebanda kotika vi na yo ebanda kotika kolesi na yo ebanda kotika libala na yo ebanda kotika libala na yo ebanda kotika libumu na yo ebanda kotika sante na yo ozala na mwana mokie Não muito jovem. esoki na tali elongi Se vende o socado. okomi lokola mokolo Nós como velhos. eza bopeteleli ezaki Quando atravessaste. okotaki na nini beteye Entraste nela não. ndenge yesu atraversaki Conforme Jesus. yo kotraverse 20 Tu também. okoti na 21 Entraste no 21. samba banda kosala yo bolamu Disfarça bem para si. samba banda kosala yo bolamu ozoyokanga te Você não está me ouvindo. samba banda kosala yo bolamu samba banda kosala yo bolamu bolamu nzambe ezala partage na yo bolamu nzambe ekoma vi na yo nazoloba nazoleka Eu estou a falar para o passado. yo ozotalana Vocês estão me ndenge naoleka Eu estou a passar. nazopesa profesi Estou a dar profecia. mokolo wana Naquele dia, israel Israel, ntango batraverse jourdain quando atravessaram os juros, bakoti na kana entrou em Cana, balia biloko bango balona te comeram comida que eles não semearam. eglise ozokaka israel Israel, ntango bakoti na kana quando entrou em balia biloko bango balona te eles comeram comida que bamela mai ya babulu bango batimona te pegaram água de fora que eles não cavaram. mpe balala na bandako Dormiram nas casas. oyo bango batonga te Eles não tikali pamboli wana soki israel azalaki pepe na eloko fils de dieu na bongo lelo okolia biloko ezele
passer. Après ça, bango kana. Sans document. Yesu. Après ça, bango kana. Mais document beaucoup. Problème ensemble. Pour l'instant, voilà. Avant la pause, ça déborde. Avant la pause, ça déborde. Maintenant, on a eu des documents. Aïe, mais c'est qu'à te prendre. Au moins, il m'a donné le nature. Et qu'on peut se faire la descendance. Même ça, ma coquille, ça y a beau. Sans document. Israël a bénéficié. Ce qui est un fils, un peuple, pardon. Mais nous sommes fils de Dieu. Nous sommes fils de côté d'Israël. Nous sommes fils différents. Nous sommes église. Nous sommes dépendre de Saint-Esprit. Pour miracle, c'est le Saint-Esprit. Mais Israël, avec une cité, asa église não pode venir onde está mandando o valeu. Ele não é igreja que Deus falava. Église não quer saber que é como. É uma igreja que era escondido. Só mas não pensa que a profecia não. Ele dava sempre a profecia. Ele por que Israel? Sabe por que Israel? Papai é qual é a Messi? Que ele negaram de receberam Jesus. Quando assim vocês não gostam de então sabe? Para terminar. Ele por que Israel não é qual é a Messi? Sabe por que ele negaram recolheram Jesus? Por bayamba que bolinho santo tem. Porque ele não receberam o Espírito Santo. Por eu não tô yambe na tela bolinho santo. Nós recebemos no caminho do Espírito Santo. Tô yambe Jesus na tela bolinho santo. Recebemos Jesus no caminho do Espírito Santo. Então vou continuar meu bikis. Como o Senhor disse. Mas Israel. Mas Israel. Bayamba bolinho santo tem. Yahweh poursuit va comprendre le Messie. Que c'est lui le sauveur. Salvador. Pas la ligne bayamba bolingo santo tem. Pour Jacob, quand on comme dans l'Égypte, abandonné comprendre la dévotion d'un pharaon. Começaram a abençoar a casa do faraó. Pour mission dans l'Égypte. Missão dele no Egito. Et ça dit à triple. Et de triple. Fils de vie de bénédiction pour la maison. C'est quoi abandonné comprendre la langue du pharaon. Ele começou a abençoar o faraó. Quand le pharaon pense à mon conseil vie de comprendre. Quando o faraó deu uma cidade para eles viver. Pour Bible Elohim. Oya kopa pour la Israël. Gapé la kopa pour la Yé. Donc quand le pharaon après ça qu'il a mon conseil. Moi je vais dire la comprendre. Alors je comme dans Israël. Faut apprendre pour le pharaon. Dans la tête de mon pharaon. Aïe la ici maison de la Joseph. Chegou no segunda casa da Joseph n'a pas la libéré. Ele não sabia que José. Mais à cause d'Israël n'a pas lâché. Ele encontrou Efraim e Quando começaram a abençoar. Jésus. A sala croisée. Ele cruzou. Pegou uma mão direita. Tem que pousar no Manassés. Ele meteu no Efraim. Pegou da esquerda. Meteu no Manassés no primeiro. Quando eles estão pousando no pegou direito e deu no Adão perdeu. Esse é o segundo filho do José. O Manassés. Ele fez entrar a Israel é primogênito. O primogênito. Mas Jacob, quando estava
La Bible a dit. Les premiers seront les derniers. Os primeiros Jesus. serão últimos. Église aqui na cidade de Israel A igreja da terra de é Israel como Yabu. chegou na Israel é só lá cima. Israel voltou atrás. Wanaweza makambo Isso é escusa mais então Jacob ausala ko. Mas como eles Jacob azalaki desi. Deus estava dizendo, To Yabu tabandea kozina. não é aquilo que eles Mais pour la consommer honneur ya batata na biso oyo. para salvar a hora desses pais. Nzambe asende yango. Deus ensinou aqui. Okwazo wana salaki. Aquele cruzamento, Yabu epebataki mana sene Ephraim. ele permitiu Babi ba Egypte. para sair do Egito. Po bazalaki ba race hybride. Ele foi a raça Bazalaki na double nationalité. criador nacional. Côté mosusu israélite. Outro lado, Côté mosusu égyptien. Po mama bazalaki égyptien. porque a sua mãe era egípcia. Mais quoi croiser wana? Para aquele Ezolobela croix. vai dizer que Ezolobela grâce. Yango ntango Nzambe avisite Israël. ele visitou Israel. Ako Jacob asala. Yango mana sene Ephraim abima. Bakota kutu tribu Israël. Soki Jacob asalaki croiser te. Balingaki batika na Égypte. Po mwana akendaka na famille mama. Eza moko te. Mwana akendaka na famille mama. O filho vai no canto materno. Po bakoko na bango égyptien. Porque os seus avós, Babande koyinise bango eles estavam ali. magie ya bégyptien. A magia do egípcio. To magie ya bégyptien. A magia do Egito. Mais lokola ensemble Mas como Deus, asendaki malobo Jacob alobaki. ele ensinou aquelas palavras que Yango já ntango Moïse akoti. quando Moisés entrou, Po Nzambe abimisa emanisi Ephraim. e Deus tem que tirar Manassés e Efraim. Impossible batikala lisusu. É impossível eles ficarem aí. Metelize. Tem muito para falar. Na ntango na biso ntango Nós temos que mpona respecte papa na bavandi awa para respeitar os nossos na pais, basali na Nzambe. os servos de Deus. Nzambe akopesa biso espace Deus vai nos dar espaço. tokoexplike biso Nós vamos explicar comment professeur d'écriture etambola na Bible. como que está a profecia da Escritura. nalingi Nzambe asala molala mokolo mpongo lelo Eu quero que Deus te faça a graça de ver nessa tarde. mokolo wana parti Naquele dia, mpona moi ya kotosa baroi tem que ligar e obedecer a palavra do Deus. soki ayeki kocomprendre Eu vim compreender parti azalaki mpo mpona que ester vai ter eske bakoko lelo eza na ester moko asawa oyo Nzambe aza na posa pusa pembe na kwa eza na ester moko asawa oyo Nzambe aza na posa pusa ye pembe na pesa nano oza ester bakoko lelo po Nzambe apeusa ye pembe na finance Deus já aproximou pela nossa finança. tika bolango oyo Nzambe asalaki epa ester Deixa abundante que Deus fez na esteira. ezala partage ya vie ya bana na basi babana baroi babana baministre babana baprésident babana batombongo lelo Essa tarde, soki lipango liona e essa eza mpona mwana na yo sempre batumbe bana kosalama começa na mabala baprésident na mabala ministre komwasi mona aza image ya pati ye aza mpongo na yo batumbe kota na bana bango komwana na yo remplace lebonga wana yo remplace lebonga wana mobali na remplace lebonga wana telema tukondela telema 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 na ndio peso 5 minutes pour 18h05 photos za bana na ndio mataka kwa molini nyonso wazana na kaza tapete obanda kolongola souffrance nyonso wazana na kaza Nossa vida fica paz, eu já me falo pode para sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, não vencer, não. Meu irmão, não esquece que Deus é fiel. Toma posse do milagre, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida e o choro passou. Chegou, chegou, chegou. O tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou.
Vera pro Senhor não leve sua cruz. A última palavra não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha para o relógio, vê passar 10 horas, você olha e diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, e na angústia que Deus te socorre, Deus já preparou o pobre para sua vitória. Até os seus amigos que na sua prova disseram não vai vencer, mas você enganou. Meu irmão, não esquece que Deus é fiel. Toma posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida e o Senhor já passou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou. Deus entrou com providência, a vitória chegou. Chegou e chegou. Deus entrou na sua vida, a vitória chegou. E chegou. Aleluia! Dá milagre, povo.
ayebisaki O Deus diz: ke okozala papa moko tebele você é pai de noção. ye ayebi te eza parole moko prophétique E ele não sabe que é uma palavra profética. ye abandi kokende kobotaka pamba Ele começaram a mexer à toa. oke makambo ya nzambe eza makambo ya molimo As coisas de Deus e as coisas espirituais. aleluya eglise tobetele nzambe moko betele nzambe moko tozokasi makambo ya nzambe eza ya molimo As coisas de Deus eza parole prophétique têm umas palavras me proféticas. ye na pense na ye fo abota banebele ndako koma papa kotebele Porque não vai ter multidão. ndenge nayebisaki biso le mercredi Eu vou falar isso quarta-feira. yango moni nzambe Deus se deu. impossible abraham É impossível. nasala bakotela volonté na bango Sara nasceu. po bazalaki bandeko Porque eles foram. balingi bakotela balia koko na bango Ele foi entrar. po bazalaki koko moko Porque ele nde nzambe ayakangisa libo Aí Deus amarrou. bakomota na volonté na bango Ele te não pode nascer pela própria vontade. fo bazela annonce Tem que esperar um. malgré promesse Chegou na promessa. mais na 18 jeunesse nzambe akopesa annonce Foi do Gênesis vem lá nosso. ye moko akiti akopesa annonce Ele próprio chega. mpo na naissance ya isaki Foi na ciência do Isaac. pendant bazotraverse Quando estavam atravessados, na pensée jésus no pensamento de Jesus, azokende komisa na évangéliste moko ele está observando o evangelho. bebelima mage batelemeli ye Estão levantando. mpo ya traverse te Ele não mpo atravessou. ya katisa ntango te Não atravessando. mpo ya katisa ntango te Não atravessando. meme na mai Na água eza mondi mosusu é outro mundo. il faut faire attention Tem que ter cuidado. mai eza mondi Água é um mundo. yango bamikolo balima lisese moko Os mais velhos disseram: ke somo ebale eleki ya cimetiere o medo do mar é mais que o cemitério. lokola diable ayebaka mpasa motu Como o diabo sabe o pensamento de ali koma koyoko etekale lipango na bana sabe babe como que ele pode impedir a vida. ayeke moto ndenge azokende boye Esse é só quando está azokende kolibere motu moko na kaka libertar uma pessoa. yango atindaki tempete Isso que ele mandou. mais lokola kati ya jésus Como dentro de nazomona divinité yesu akabandi likambo akomaka tina suka bebe yasukaka na katikati ye bandi tempete yaki kompeshene mais akoma na destine ele chegou no seu destino. mpo évangéliste abika Para evangelhos, seja sábios. ntango azokita na bwato Quando ele chega no barco, fuyaka dala no fundo da Gadara, azwi limanga lika mabali pegou uma pedra que ele mais abosanaki esqueceu. na kati ya yesu Dentro de Jesus, nazomona le vecteur de pied o estou a ver verdadeiro. nazomona le vecteur de pied Estou a ver verdadeiro. nazomona le vecteur de pied Estou a ver verdadeiro. na kati ya jésus nazomona le vecteur de pied Estou a ver verdadeiro. mpo ye nde le rocher Ele que é o pedra, le rocher oyo etambusa israel na désert a pedra que conduziu na ministère ya moïse o ministério, eloko etambusa israel na a désert coisa que conduziu bima eza le rocher é a pedra c'est Christ yesu de nazareth que Jesus tem nas águas. oh na kati ya jésus Dentro de Jesus, nazomona le rocher lelebe eu estou a ver yango impossible funekalaka babengibanda aquele lobo impossible ya babaye libanda impossível. mpo na kati na ye bavecteur de pierre ezalaki Que dentro dele tinha verdadeiras pedras. ye nde le père angile Ele é pedra, la pierre principale é o pedra principal. libango ezalaki rejeté A pedra foi rejetada. il devient le fondement de l'église Ele é um fundamento da igreja. oh pierre Pedra. yango etambusaki israel na kati ya kana Que fez andar Israel dentro do Canaã. na désert na ministère moïse eza rocher No deserto do ministério de Moisés, mais na pai ya josué no tempo de na kati ya kana pierre dentro do mpo Canaã, maloba nyonso nzambe ayebisaki bango todas as palavras que Deus ezalaki grave na pierre foi gravado. otanga lobeli pierre Quando ele diz, nazomona pierre akombo ya pierre ya libanga estou a ver pedra de nome, pedra da pedra. mpo yesu azalaki na disciple moko kombo le pierre Porque Jesus tinha um discípulo chamado de Pedro. yango mokolo na fatuka bango Eu queria perguntar, bato balobaka nini mpo nanga o senhor diz o que oza jean baptiste é João Batista? oza prophète moko akala Eis o antigo profeta? oza eliya Eis Elias? bongo bino olobi nini Agora vocês, o que disseram? pierre répond O Pedro respondeu, abi oza le christ eis o Cristo, le fils de Dieu très haut o filho de Timon.
Yesu alobi Pierre, sois erré. Seja Et feliz. ça yote. Não em você. Et ça nous sommes dans la makilate. Não em seu Mais papa n'a pas l'icône. Mas o meu pai Yenda révélé au monde ça. tem que revelar Alors moi si vous la forme Pierre. seu nome do Pedro. Ayenda libango ba komi balé Pierre. Tinha o nome que chamava Alors si toi Pierre. sobre J'ai bâti mon église. eu vou construir. Alors moi la forme Pierre. Sabe o nome dele? Ayenda libango. Pedro Pedro. Avec le colon libanga no. Les gens sont dans l'église na taille. Minha Les igreja. gens sont dans l'église na taille. Minha igreja. Oh, libanga, c'est la révélation. Pour l'église, elles sont dépendent de la révélation de Não l'église. depende da revelação. L'église est dépendante de la révélation. Deixa depende da Sauf que la carte de l'église, la révélation, ça dit, A igreja não é uma revelação. l'église, c'est ça, beaucoup. Essa igreja está morta. Est-ce que vous en avez? Sauf que la carte de l'église, De dentro de uma igreja révélation, c'est ça. não há. L'église, c'est ça, morte. A igreja está morta. Pour lui, mais Porque a Bíblia diz: peuple, c'est ça, révélation. o povo Ah, ça, il y a beaucoup de fois. está morto. Sauf que l'église, c'est ça, mission au Canada. Se a igreja diz: Et vous comprenez comment les causes se sont faites. como que vão Pour aller à quoi il va le voir dans la table. para vir uma postura de Deus? Il y a une église de fait dans la veillée. A igreja tem que vigiar Et bien, il y a pour contrôler ma âme, il y a pas dans le sang. para controlar a alma do Espírito de Deus. Il y a pas impossible. Impossível. Faut des cadavres. O cadará, Ah, bah, il sur le baba. o louco para tirar Pour y aller le vecteur de pied. porque ele é verdadeira pedra. Il y a un moment où même le tombe, il y a Vemos no seu tombo, bah, tiens, il va pas. tem uma pedra. Loi de chiffre. É o lei de Judas. Même le tombe à la salle. Vamos no tombo do Bah, Lázaro, il va tirer le baba. usaram pedra. Bah, moi qui gagne la fosse de l'eau. Meteram Daniel dentro do buraco, Bah, il va tirer le baba. colocaram pedra. Pour gagner le matin. Para Daniel não sair. Mais le roi aïe. O rei veio, Aïe, pour être attaché. vinha Il y a carimbar même des pêches. Il y a même des pêches. do NDPs Ok, na kati ya Daniel. dentro do. Malgré azalaki na kati ya libulu. Ele estava dentro do povo, Mais Daniel mas Daniel, na Israël Israel, abandaki kodépendre la tribu ele dependia do tribo, na tribu ya Juda. tribo de Juda. Alléluia. Daniel Daniel, na kati ya Israël dentro de Israel, abandaki kodépendre la tribu ya Juda. ele dependia do tribo. Yango ntango babwaki na libulu ya bakosi. Quando ele dava Impossible lion alia Daniel. possível, Mpo na kati ya Daniel nazomona le lion de la tribu ya Juda. Nde na butu fando moko ya aye koservi Daniel. fazer servir Yes,
Balobi tokota lelobi sonyo sona bila rebutike tokota na biso tolata voyant simba bogartala ayesali na ndenge na yo mwane eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilettes na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana
tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant, zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.